kosala tozali na Bogis. Bogis azali awa. Awa ezali na Gare du Nord. Tozali na Bogis. Bogis. Mbote? Ouais, Mbote Féoui. Côté à Bogis, tozali na Maître Dona. Maître Dona na kamuna sampu baza wana après tokozwa bango botikana no makambo na bino bokende kosolola kuna ezokota na Bogis. Président lobby à États-Unis. Tolingi kosala bilan ya voyage na ye awa. Quels sont les côtés positifs et les côtés négatifs et qu'est-ce qu'on peut améliorer prochainement? Oui, merci à toi. D'abord, on a remercié grand Dieu à mettre à battre circonstances. Pour là qui bibe malamu simson na mape bolimona et kumisama Jésus-Christ. Kumisama roi des rois. Nous sommes plus que vainqueurs. Yo pesi biso pouvoir na Ligue 10-19 ya ko marcher le collab à serpent ba scorpion. C'est toute les puissances de l'ennemi. Père, nous dans la kondima que nous dans la longa nyonso. Président Félix, nebi le malheur soit toujours pas juste et éternel à délivrer. Malheur est tout le temps présent Félix à Genève, mais pour délivrer qui est l'élection, il y a des présidents à Congo. Donc, parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. So, il a rejoindre vite question à Wezali. Présence, il y a présent Félix Awa, la Belgique, la visite, très positif. Et là, il y a une œuvre humaine, il y a parfaite, mais imperfection, il y a partout dans le monde. Michael Jackson a un concert, à 6 concerts à Bandi Kolela. Parce que à ça, il y a un télémarabou dans Misapi, 1 minute. Même si on a 45 minutes à Bandi Kolela. Même Nani, maître chorégraphe, il faut 1 minute, il faut 45 secondes. Voilà, dans le sens où on a eza eloko ya mutu bambebe kozanga te mais eza cadre moko to lié to eza mieux placé te ya kosola makambo wana bato balekinga na ba poste kuna bazali je crois bakozwa bonne note mais d'une manière générale ezali exploit ce n'est pas Bogis ya koloba bayokaki au roi lobaki bayokaki nani ba politicien belge ezala na Wallonie même na Flandre ndenge balobi donc ezali très positif accueil moko non salamate entraîné ba foule moko oyo et salamate à président moko africain donc eloko motu ya contenu discours oyo apesi na diaspora parce que ba plein ba makambo tout c'est bien bon donc okiko tala mboka te par rapport ya ba plein parce que mboka eza na pasi mboka eza kosala recherche ezongisa tozonga na bonsomi nango ndenge azongisi yango alors so to parler na ba plein eza neti toza ko ignorer bibembe to souffrance ya peuple congolais mais politicien na politique eza na 3 biloko isengaka popularité et puis mbongo to masasi yaza na popularité oyo esali ke ekomise bisiko azali vraiment visite ezalaki très positif bato base déplacer partout na planète na ba continent Amérique baye na Australie na Asie na yebi yango par rapport bato bamana okanga nga ba photo ndeni ya tokanga photo to uti Allemagne to uti Autriche to uti Pologne to uti Scandinavie na Canada na Winnipeg na za États-Unis na Boston donc na mona okana ba émission donc à partir de na yebi ke ya solo ya vraiment commentaire ya ça les até biso to remercier Nzambe parce que président Félix aza rien sans Dieu aza nil Nzambe nde mutachelo ko kati na zala wazali lelo vraiment to remercier Nzambe na batu nyonso to batika ki ba posa na bango ba besoin na bango oyo bandimaki ko bandimaki ko ya massivement pona ko lakisa na mokili mobimba ke président Félix azali président ya tous les Congolais oyo roi ayambaki ye roi yambaki est présent à tous les Congolais na qualité à chef de l'État. Oazana unité, oazana symbole à unité pour la Belgique. Merci beaucoup to ndege olobi alobi nyonso a résumé pe tozala kinaye na salle aloba kipe donc voyage à président 100% réussite hein? Merci beaucoup tolingi kobenga Kamwina Sampu yazala kina chance ya yeme ya yambaki ye ah
yeyo bandeko na ngai oza na succès balobi mikolo akobala fort eza ya mbie bandi kobala déjà bazobenga oyo eza lere bozalaki na combattant oyo eza lere bozalaki bacombattant oyo eza na hotel wana avant kende na New York nde tosololi na ye bisinga avant kende New York nde tosali photo oyo siko ntango ayaki na aéroport moto aliboso apesa mbote kanga siko awa na bisela avant mata avion ngai kaka tosololi na litoi ayambaki yo donc ayambinga masolo adanje siko problème eza wana eza ke po chambre président oyo baloge ye eza chambre oyo Obama azali kolala na Donald Trump siko bachange ka badra balungulu ka badra siko nakuta président odéjeuner onaleki bango na mesa na déboulonné président ayebisi yo kiti oyo nde ya Obama kiti oyo place avandi nde esika Donald Trump aza kovanda wana siko na chambre na ye na chambre oyo président azali eza chambre oyo Donald Trump alojaki Obama mpe alojaki wana siko balongoli nde kaka badra sikompona me kokotanga na kotaki ndenge ezalaka kaka direct ezalaka kaka direct eza baleya bomoni ndenge ezalaka kaka aye kopesa biso mbote parce que eza avocat du diable namoni oyo moko ya les amis de Wechi. Oh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça va. Le boulot, ça va? Oui, ça va toujours. Yo, qui m'a les amis de Wechi, hein? Non, jamais. Journaliste, les amis de Wechi, tu comme il a Coco, il y a les amis de Wechi. Comme il a ça, oui. On continue. Qu'on bouge parce que la monnaie, aux années 50, donc, m'appelle les gars, donc, le problème est que donc, président Yambakinga bien. Ah, maître Dona, Zelana, nous maître Dona au Kende une minute. Donc, président Yambakinga, mais quand on a continué la chambre, il a déjeuner. Alors, on a quitté la voie, on a mis sa maman. On a dit qu'on déboulonnait ma plan. Déboulonné. Le président. Déjeuner, le président a déboulonné ma bord. Abi on a dit l'équipe, on a vu non? Oh. On a déboulonné le déjeuner. Maître Dona. Après, on a tiré Sili. Tobandiko solo là. Mais avant wana obandaki kosilika olo bandiko silika. Non, normalement avant on a kosilika parce que pour nini? Parce que entourage et chef de l'état, on est dans hôtel tozaki ebele, on est de une semaine président sali. Alinga akende déjà avant les États-Unis. Mais tellement ça moi bela, albi ala na no moi tabac. Vous comprenez? Il fallait aller na moi tabac nano ya matongi. Parce qu'on a kosilika parce que entourage tango bazo kita po bazo batu. Bazolanda makambo yo président za kolobate bango bazokita na se basala désordre na ndenge na bango. Donc moi j'ai dit à président na yebisaki makambo nyonso na PC rapport ngabi bato baza na se belé oyo il fallait tout d'abord oyamba mais président ayebi te bato azotinda baza kosala na ndenge na bango. Donc on comprend nango président yambaki nga to solo la na président très bien. Vous allez combien? Normalement nazalaki na délégation il y a 5 personnes. Ba combattant. Oui, ma combattant, ma tête, oyo ezali, oui. Nani. Tozala kinga Etienne Kabongo, comme il a un sapon, mouvement et cananga béton, déboulonner les mannequins de Bruxelles avec Samson. Samson Bana Congo. Samson Bana Congo, on appelle ça Mbote Psyga Zali. Harry Mouké Bana Congo, on appelle ça Mbote. Après, Naba Tomi Balé, représentant Moko Yanvers. Na maman na biso moko tozalaki na donc akeza ki to makasi mais Obin azalaki wapi? Obin azalaki na se mais yo tozalaki na likolo d'ailleurs na premier na chambre ya chef de l'état tozalaki na likolo mais yo zalaki na ndenge ya journaliste yo zalaki il fallait ozalaki na côté na biso ancien combattant donc Obin azalaki na se mais ba côté kuna ba téléphone ezalaki penza ko esika chef de l'état zali donc ba garde corps américain bazalaki na balobino wa phone olela te il y a des américains là-bas en civil. Donc moi je téléphone et zalaki te donc moi je benga oben et zalaki te donc tozalaki wana entretien et les gars qui toko je parlais avec son excellence Tshisekedi Tshilombo béton déboulonné to solo là qui entretien et les gars qui toko menaki ko ebisabino makambo oyo to solo là qui na eti je ne peux pas le dire maintenant
Et tout ça la évaluation, tout ça la bilan, il y a ces journaliers. Côté positif, ezala kinini, côté négatif, ezala kinini, au niveau, il y a organisation. Bon, normalement, faites les gars qui toquent normalement à Israël. Faites les gars qui toquent comme ça, les gars qui plein à craquer. Faites les gars qui toquent, les gars qui récitent total. Normalement, pour notre côté, à hôtel, pour notre président Zakoyamba, bâtonné organisation, les gars qui président bien aimé. Chef de l'État, son excellent béton de Boulonnais, pour ça, ezalaki ayamba batu nyonso bazalaki wana. Oui, wana tozo loba likambo oya organisation parce qu'il était prévu meeting ebanda na ba 18h 19h ebandi na ba 21h ba biloko ya boye batu mosusu bazongaki na hôtel bino la yambaki bino ba mosusu bazaki mekota na niveau ya organisation. Quels sont les côtés négatifs? Et puis, à niveau de l'organisation, il y a aussi des côtés positifs. L'organisation, il y a Isel. Il y a Nyoso, depuis ailleurs. Mais depuis ailleurs, normalement, dans Isel, c'était 5 sur 5, les gars qui étaient au Makassi. Mais dans l'hôtel, ils avaient problème, il y a des barreaux qui sont proches pour combattre bateau. Ils sont bien organisés. Ceux qui vont lobby, prochainement à Koya, qu'est-ce que nous pouvons améliorer pour ces journaliers Ezala bien local Ezala Kanaba Awa? Non, ces journaliers normalement problème Ezali que Ezali entourage le chef de l'État. Parce que quand on a dit président de la République, je lui avais expliqué que le président a un problème. Mais Ezali Batouana Batonio sur la qui on a bien vous avez groupe pas journaliste. Vous avez groupe pas journaliste, vous avez groupe pas association. Mais le président a continué à battre pour même groupe association, ba mata sur na bango, mais bato za continué à ça les langote. Baza ça les langote. Donc organisation on peut s'organiser, je crois que à quoi les sous ou bien à cause de la France, donc s'organiser et les cafés. Non, c'est-à-dire à niveau na bango na y a entourage naie. Oui, tout justement, je suis clair là d'ici. Les entourage et président normalement dans le qui a déboulonné. En gros, je dois travailler beaucoup sur ça pour déboulonner surtout entourage du chef de l'État. Le président de la République clair. Je suis clair de Singala Zakamouina Sapou. Dans le but de déboulonner entourage du chef de l'État. N'a déboulonner entourage du chef de l'État parce que Misala Bazosala, Bazalokola Bazosala moi intérim. Après une année sur Ekoki, je crois qu'on a déboulonné. Merci beaucoup, Maître Dona, Yeyo, Maître Dona, Ndenge Zali. Il faut vous montrer parce que tout ça, les journalistes, Mibale, Maître Dona. Ouais. Mbote. Mbote, Kouloudou Cyprien Witch. Ngai na réussi l'émission na biso. Réaliste Nangai. Béton. Allez, bino bozaki photo na ye, tozui. Apesaki makoki na bino, okoloba nini? Non, plaisir ezaka ke to remplir mission na biso, to réussir mission na biso. Sali mingi ko banda campagne ko mobiliser ko sensibiliser pe na séjour na ye to tamboli to sali to ko sala. Vraiment tout ça satisfait na séjour la président na ndenga ke New York. Vraiment tout ça vraiment content. Toza de content liste oyo ya Cyprien Wechi wana eza liste bénite batu oyo nyonso bazalaki na liste na ngai nake ko présenter pour na boulot na bango béton abeti béton batu nyonso basepeli bongo te Maître Dona. Non ndenge ezali ensemble ezate za ndenge to lobi kaka esprit ya maisha park ezalaki te Place pas sérieux, Ali m'a sérieux. Tout à fait. Il y a un journaliste. Il te comme il ça la évaluation, d'un côté positif, d'un côté négatif, on a eu les années. Sur le plan organisationnel, encore que moi échec protocole, moi des autres des Alagi Makasi. Na yebi so na ko atibia on nani na ambassade na nani na éviter mais en tout cas des autres des alaki surtout comme on a na salle balouaki il y a 12 000 personnes mais batu ba à peu près 7 000 heureusement que batu ba vigilant parce que n'importe comment qui so ko na ticket au côté mais heureusement ba ko sala que so na carte d'identité au présenter ba côté ici et dans l'entretemps mutu moko va se retrouver na 5 tickets au ba tchaki na site ambassade. Alors, tant qu'on ambassade a enregistré 4 000, c'est
C'est-à-dire, tu as 4 000, tu as 3 tickets, 4 tickets, 5 tickets. Ça fait partie du côté négatif. Donc, prochainement, on a évité la salle, on a pu tenir les erreurs, tenir, tu vois, parce que pour ça, la journaliste, c'est l'investigation, parce que tu as un élément et il faut tout la surtout fignoler tout à la suite des dengue, tout là. Et ensuite, on a beaucoup tapé dans la salle. Moi, mon des autres au début, il faut freiner par toi, comme épelé, comment tu peux pas fouiller la patte, les moi, ma tête à mon pied. On a un pilote qui a ça. Mais côté positif, sécurité, bon, est-ce que, avant tout côté positif, est-ce qu'il n'y a pas moyen prochainement Babiloko ya boye ba confier à la société professionnelle parce que bango ne ba ebi boulot pour aller très vite hein, parce que biso na niveau ana mawatro hein. Non, moi je pense que les salami il faut toujours ba ya ba mekaka corriger na ba erreur salama qui prochainement ba ta note ça qui erreur boye ba lima ba erreur to yebisa bango pour que prochainement ba bon c'est question que ambassade par exemple na ba parti politique na ba association tout le monde il passe la réunion. Mais à la fin, la réunion, on dirait et marché. On a peine raison, c'est mieux. Au moins, il y a un côté à sécurité, il y a gardiennage. Le problème c'est là qui était, parce que c'était des professionnels. Mais seulement protocole, moi. Côté positif, hein? Côté positif, nous avons la sécurité. Tout est passé bien, décidé à la guité. En tout cas, ça a très bien. Médias, nous n'en parlons pas, tout ça, nous sommes au Sala. Tu vas vivre, représenter ce jour le président. Donc, autant les médias n'invitent ceux qui n'ont pas de vie négative à dire. Ceux qui ont des commentaires, tu vas féliciter, tu vas appeler les autres de partout. Vraiment, tu vas être très très content. Danger. Toi qui présente bien que manque un moyen de transport solo mais toi qui mais nasuka beto engage pour nazo moyen rotambola penda un peu partout et suka béton na béton et puis ngai ba événement ya boye ça fait longtemps ba 10 ans et ça qui neti na Madeleine ba rencontre la kutani na bato on a mona bango yes la 10 ans yote tout à belé na kutani belé et chose curieuse na sepela qui pe na carte la salle trop la vérité bandeko mususu bazala qui pe neti ko loba te Félix wana boy bandeko musu à côté la moko baka ba congolais na moni musu na salle belé ba beti maboko na moni ba yembi ba sepeli tant na tali bonga bi gloire à Dieu donc congolais comprendre que tout ça ba congolais ba comprendre ba politicien ne ba séparer biso tribalisme c'est la gâté ya wana le bi que ba congolais ba comprendre que tout ça ba congolais. Ils ont compris, merci beaucoup en tout cas dans la salle. Malgré bandeko bazao koloba ke kuna rendez-vous les ya baluba. Mais nous quand ba bokis pour bazana ba baluba te. Ba ike matembe yo za muluba. Batinga muluba. Ba gaye. Donc voilà, ezaka ndeto lako na bomwana. Ce qu'on dit kamba koloba na muninga ta leki mo tala ye mutu na ye munene. Mais mutu ngafika mutu munene atali mutu muke. Donc voilà, ça arrive, nous sommes des Congolais dans la famille, ça arrive. Et le Congo a remarqué le tribalisme de la gâté, et ça a ceux qui vont coincer, les trimestres de la coincer, l'ongo yo muluba yo vanta. Mais, na c'est un modem, et c'est kaka animation. Des locaux na remarqué, et puis ngai vraiment, jour où on a battu sur vraiment ba féliciter ngai au le numéro 1 banini pour nanini boyebisaka ngai la période wana te vraiment na sepelaki pe na kutanaki na ba camarade na ngai oyo ba franc belge obi bulu display et loko moko ya positivité nga na bolo bako qualité bonjour qualité ya président na biso a comme président mais a changé te Article humble. C'est plus vrai, boni. Mais tu n'as boni. Na moni ko tolo wa kama. Na moni to comme la censé na bimita to pese mbota suka kwa kende. Na le gars lumukamba l'homme qui a osé. Kaba maso to mettre na balabala. Président de la République. Donc c'est-à-dire on a imité. Na moni na ya bilu ko lumukamba l'homme qui a osé. Ndenga ba mito balabala. C'est-à-dire azan simple, exact que ngana président, ça va. Non, bonjour, ça va. Article Félix Otoyebaki. Et ça positif parce que Congolais azana souci wana. Congolais a souffert mingi mais azana posa président azana contact na ye. OK. On va benga la politique ya proximité. Congolais a souffert azali na passe bato bazo donc ba présence ba lega ba grand patron ba prêtre. Selon le peuple boy passe.
mitala oyo mais entourage nde il faut ba entourage nde wana ya négativité soki okutani na ye biso tokutanaki na ye toyebi ke il est resté simple mais baoyo bazalaki na se baokanisake bango nde bango baprésident ye akomi mwana mosala na bango bochange toyini bino te mais bochange mwa ntango ye moko aza simple bino mpe foza simple Mireille Lassa namoni merci beaucoup nazomona ye mpe azalaki kuna na kati bien sûr ye mpe na grande compétente ya ntongo président du pouvoir na kina aluki te ke o président yambanga apesanga mosala afungoli restaurant omoni ndeko tolinga mbamo bato babandi olia na rythme apoto non félicitations Mireille félicitations kala mingi te biso mpe tokende kin tokoya na resto mais bajournaliste nyonso misio bapesaki ngai 100% réussite bato nyonso kutu lelo journaliste nyonso atindi mwasi na ye na salon de coiffure grâce ya esprit beton na bien na ye cyprien wechi esprit ya maisha park eza te epai na biso wana eza te na Cheikh Fita na maître Dona mais oyo azalaki na liste na biso te wana etali ye bokulu supérieur tinga fana zwa train na ngai oyebi kana muta makolo kana na zuite banda ebebi na zuite na yebi ka bato muta malamba osunga ngana zwa car mais il faut na rapide train na ngai zela na téléphoner na no ser na ngai mama sifa atindela yo car bon mais attention atini pour ngai abotola ngai car après ça ngai bolanda biso te ezakaka animation na biso. Merci beaucoup na ba journaliste nyonso tosali musala kitoko to lancer maintenant appel na novembre à kozala na France to bandi maintenant si possible na Allemagne pe lisusu to bandi maintenant ba journaliste ya France botindela biso liste na bino oye kozala accrédité voilà to lancer na Cheikh Fita wana mutu nyonso oyo ozalaka pour ye ozalaka contre ye yaka représente tout le monde d'abord au numéro 1 tokotia Kerwin Maizo tokotia Bongos Mulongo na Kamila bango mo baboya biso tokotia bango 4 wana nde bafongoli liste maintenant soki ba retirer na bango lokola Fabien ayebisaki ngai nazongisa carte nazongisaki mais cela ne veut pas n'a pas empêché que biso to continuer et comme ezali eza béton tout travail mérite salaire tout travail mérite salaire makambo maisha park ezate totiki maître Dona alors merci beaucoup tout ça là oyo aza na moyen à aider maître Dona voiture ezali sous-souté merci beaucoup tokomi na suka émission na biso kala mingi te nazokende epai ya pasteur Bobo kosala émission na kosala bilan ya makambo nyonso merci beaucoup.